Bonjour, paix, bonsoir à Dekonanga, l'Isola Congo, Tokoloba Bosolo, et Kosiko, la bicho vraiment. La émission lelo, kaka na émission lelo. Tokoloba la consultation ya mboka, ndenge mokonzi ya mboka azali koyamba bato. Kaka na l'Isolo ya Congo, kaka lelo, tokoloba la identification, pona nini, tokolobela identification kaka na émission lelo bolanda biso na l'Isolo ya Congo, bosabone na YouTube na biso l'Isolo ya Congo to pe bo partager. Lelo na ekolobela consultation na journal ndenge mokonzi ya mboka azali koyamba bato biyike eloko wana ebetisinga motema esimbinga motema banda na bandaki kolanda yango naza nde kozanga lolenga koloba mokonzi ya mboka na kosala consultation wana ye amonaki intérêt ya liboso ezali nanu peuple, le peuple d'abord. Le peuple d'abord elakisi nini? Elakisi ba intérêt na ye nyonso eza nanu population wana azala malamu, population wana alia malamu, population wana avanda malamu. Mboka ezali na richesse ebele mais pona nini population wana azali ko se retrouver te yango nde abengi bato mayele, abengi bamama batekaka, abengi bato na mosolo, abengi bapeshe. Donc bango nyonso bazalaki wana mokonzi ya mboka yoki bango abi iyo elakisi nini? Elakisi atako munganga tango ayambaka bato soko munganga yambi yo malade atuni yo mituna na suka munganga apesaka kisi mpona lobiko eza ndenge moko na président Félix Antoine Tshilombo na consultation na koyoka bato naza na elikia tokozwa kisi malamu mpona mboka wana ekende liboso. Lelo batu bakoloba atosi ba accord te. Mais akotos accord ndenge nini parce que encore wana mokonzi ya mboka moni intérêt ya peuple te. Makambo nyonso balingi kosala mpona intérêt ya peuple o accord te. Tolobaka bosolo. Accord elakisi boyokani. Accord ezali mibeko likonzi ya mboka te. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eloko atalaki liboso intérêt ya ba oya ye na koyebisa bino bosolo président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atako bato bafingaki na mboka bapaya ata bato balobaka n'importe quoi o atekaka mboka o aganya te esengeli peuple wana biso population biso bato tolobaka mingi esengeli mpe tovandaka tokanisa suwe na biso ezalaka moto wana alongwa moto mosusu akota ata bolobi alekaki na baaccord ata bolobi ndenge bozali koloba mais oyo biso toyebi apasaki na maponami aza wana mpona maponami eza makambo moko eza officiel oyo mokili mobimba eyebi ezali bongo ata soko ezalaki bongo te mais suwe na biso makanisi na biso ezalaki tozwa président mosusu oyo akotala population na ye na koyebisa na biso bato tolekaka na ba réseaux sociaux topusaka bato na mitema mabe te na motema likundu te totindaka bato na mitema likundu te eza mabe bandeko na ngai. Lelo tango président de la république azali koyamba bato azali koyoka bango mais ezali kaka mpona kongo wana ekende liboso soki alobi arespecte baccord amoni intérêt ya population na kati te
accord eza ba intérêt à poche na bango moko, accord eza ba intérêt à poche ya FCC, eza ba intérêt à poche ya donc bakotisa mosolo kaka ndenge bazalaki. Lelo na koyebisa bino bosolo ekosikola biso tolalaka te mabolongo na se mpona kobondela mpona ntina mboka wana. Lelo mokonzi ya mboka abongisi justice yango nde etombolaka mboka. Lelo mokonzi ya mboka ayayoka pasi ezali wapi, pasi ezali mpona nini, pasi eza kozala, eloko nini esengeli tosala mpona pasi wana esila. Tala ayambi na bato ase, ayambi na bawewa, ayambi na ba na koyebisa bato oyo balekaka ezala bato ya FCC la bato ya parti mosusu oyo babengi opposition. Na koyebisa bino bato oyo basalaka tozala ndenge tozali boye, Kongo ezala na pasi oyo ezali lelo, bato wana baza kovanda nye. Bino bato boza koleka na bitando mikolo, bachayo ata kapita wenze te, bachayo atako mokomboli te, mokomi koloba okomi koleka olobaka eza boye te, eza boye. Bandeko, mboka etalaka kaka ba intérêt personnel te. Mboka sokola koleka oloba il faut talaka ba intérêt ya bato inso, ba intérêt ya bato inso. Ndeko président Félix aza vraiment président ya mboka Congo, na makanisi na ye eza Congo wana et se développer, na makanisi na ye eza population wana eza na mboka bwanya, eza na mboka eza na biloko ebele, mais pona nini baza ko se retrouver te. Lelo bokolanda passeport, prix ya passeport ekiti na $99, bokokanisa ondire eloko esalemi te. Mais na ntango bakala passeport wana ezalaki ya famille kabe, tokoloba bosolo ekosikola bino. Mais lelo gouvernement ajoute moins pourcentage ya bien, moto mpe aza kosala passeport ya ye pe azwi ya ye. Yango nomoni passeport ekomi na prix wana. Longonya na chef de l'État parce que alobaki ekozala bongo pe ezali bongo. Bato oyo balekaka na bitando balobi Félix ateki mboka, na koyebisa bino ata mokolo moko te Félix akoteka mboka. Bato wana oyo babengamaka ba opposant, botuna bango na koyebisa bino Tshisekedi le père alobaka mokolo IDPS kozwa bokonzi, opposition kozala te. Yango nde pe makambo esalemaki, opposition etikala kozala ta mokolo moko te. Tokoloba bosolo ekosikola bana mboka. Lelo na kopesa exemple moto neti Fayulu aleka boyi mozitu aza kosoutenir ye, mais mozitu wana anyokolaka peuple congolais ntango azalaki premier ministre. Lelo mpe abongola motema te, aza kaka mozitu aza kotya mbongo na ye. Oyo nalobaka bapoliticien commerçant bazali atie mbongo na ye mpona récupérer bénéfice kaka mbongo na motu ya peuple congolais. Botika kokosa bana mboka, to soutenir président Félix Antoine Tshisekedi mpona lobby Congo ezala bien. Bato wana oyo boza kokumisa wana baexoneraka nsima, baboyi koexonere soso makoso dendo, baboya koexonere makoso na dendo, baexonere nsima mpona bango batonga bandako na bango. Lelo bato wana boza kolanda bango, eza mabe te, landa bango. Mais na moment oyo ifale baloba soso dendo puise kofuta douane te mpona bateka ngo na talo ache, bango bapreferaki baexonere nsima ezokota na mboka ya bapaya, tandis que nsima mosusu ebandaki kosalema na mboka Congo. Toloba bosolo esikola biso. Bolingo ezalaka wapi? Lelo nde bakolakisa biso bolingo te. Bandeko na nga,
biso population se tolinga kolia na bana bakende etel mais lelo Félix aza kopesa biso yango. Félix tango azwi bokonzi elikia na ye ezali bana pe ya babola base retrouve toloba bosolo bato baza kokosa bato makasi lelo bakomi baopposant. Lelo na kopesa exemple mutu nini akoleka na etando atombola mosapinga aza opposant soko aliaka na Joseph Kabila te. Babomi mboko oyo sous la complicité ya baje na bango. Bandeko na ngai esengeli toyeba bosolo esikola biso. Na obi ya liboso batikala ko exonérer madesu te, batikala ko exonérer soso te, mais ba exonérer sima. Lelo bolandi bango. Toloba bosolo esikola biso. Joseph Nemutabomi Congo ngana koloba te. Batu oyo bazalaki pembeni na ye baloba te yo vanda na yo nye tika biso tokende tosunga yo na koboma Congo. Nde babomi Congo ekomaki neti baza ko gérer ba foyer na bango. Congo ebongi ko etambola lisusu bongo te. Yango nomoni Félix tango ye eloko libuso atie justice. Atie justice. Justice net vandisaka mboka. Oh dictateur tout ça. Te oh a violation constitution. Bino bo viola constitution balaboni. Oyo FCC viola constitution. Constitution dictature ye kaka tango montoza kotambola sembo. Botika kokosa bana mboka. Pouvoir oyo ya Félix Antoine Tshisekedi kozongo na mafinga te. Kozongo na koloba lokuta te. Oyena ba projet na yo bâclé pour na kolia monga ya gouvernement justice akotala yo. Toloba bosolo esikola biso. Na kopesa kaka conseil na bandeko balekaka onga opposant onga ibo. Toloba maloba oyo kobongisa mboka. Félix akoteka mokolo moko ta kotikala koteka Congo. Lelo mama soko abisi mwana na ye okomi politicien. Alors que mwana na ye okomi koloba bosolo neti président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toloba bosolo esikola biso. Lelo ko sala analyse politique ya mboka na yo pe omoni ba donner ke ya solo parce que vérité zali. Lelo mboka na biso ekomi crédible. C'est parce que bato baza ko respecter ba contrat. Na kwa bisabino bosolo vraiment ekosikola bino. Tala Congo wana na ndenge président Félix azali komemela ngo. Congo wana ekozala pays parmi ba pays oyo ekozala na buanya na kati ya Afrique bakolobela ngo. Président wana oyo bato bayaka baleki na bitando babi n'importe quoi. Leo na kotuna bino motuna soko batuni bino boleka na bitando. Bolingi bopesa biso kombo moko ya moto oyo soko président Félix azate ou soit to voter bokopesa kombo ni na koyebisa bino boza na motu te. Totika ko vivre pona sentiment lipa, pona sentiment chapeau to pona sentiment polo. Lem susu pe oza ko chaka ke liki ya weni noka koloba lem susu pona ba lukelo 1000 francs eza bongo te. Toloba makambo oyo ezali na bwanya. Toloba makambo oyo ezali na bwanya ndeko. Na koloba bosolo ekosikola biso. Batu oyo babandaka kodefa bambongo ya leta bazalaki batu kaka ya mosolo ti. Bango moko bachi entreprise ya kopesa pona ko soutenir batu na ba entreprise bango moko bazali su kodefa ngo. Mais lelo baza ko saisir ba bien na bango parce que justice ezali. Bolanda FPI botuna sangote botuni sangote. Babotoli batu ba immeuble babotoli batu bandako
pour na kaka justice bandi tokoloba bosolo bosolo ekosikola biso mpona lelo napesi niclete oyo papa Bobi napesi Fiston Mweni oyo mama Betty André Marc napesi Kirksville mbote napesi mpe bakongolais nyonso mbote toza na matanga papa Joseph oyo mama Edouge akufeli ndeko na ye ya mwasi matanga ekopanzana samedi le 21 tozala wana bolanda biso na deuxième partie tokoparler sur l'identification nationale topesa oyo ezali importance nango tolanda